Nzamba pambola bino balandi émission tolika tina bonzambe ezali ngai wa mido mère Dorcas la grande dame bandeko na lisusu liboso na bino lelo poto solola ndenge tolobaki tolika tina bonzambe ezosunga mabota ezopesa toli enfin ke toyeba koma toobika na mokili oya bato. Et les amis, sujet lelo ezali sujet moko vraiment sensible. Surtout pour na yo oyo olinga nzambe yo olinga okota YouTube olinga kolanda ba message ba révélation et navana na prophète songolo navana na prophétesse songolo parce que on a semence nzambe c'est une bonne chose, oui et tellement linga nzambe wa mwana nzambe oyebi ke lobi so kozonga et il faut omilengele yango moni osala effort wana poluka oyoka maloba na nzambe eza malamu et nzamba pambola yo partager émission et vraiment pesanga litoi na yo en tout cas zala concentré na obondela nzambe pendant que ozolanda ngai afungolo misu afungolo matoi voile kweya apeso bososoli afin que o capter message oyo eza important na nzela ya toli ya mokona lelo. Bandeko sujet otokolobela to pe thème ya message na biso lelo eza na pesi yango titre na lobi fausse révélation et fausse doctrine et faux prophète au pluriel donc ba révélation ya mabe ba doctrine ya mabe et puis ba prophète ya mabe ya lokuta. Les amis, nous vivons des temps fâchés, nous vivons des temps difficiles. Tozo vivre temps ya keba, ya mame o bakino balobaka spirituellement. Makomi oloba na biso na livre Apocalypse 12. Ke bitumba ezalaki na likolo, babwakaki kadia mpemba na mabele. Et tant ba précipité ye, makomi elobi boye. Cieux, réjouissez-vous. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et toi, na danger. Yango moni mwana nzambe, il faut la prudent, il faut la ekenge. Parce que envoûtement ezo battre plein na yango. Envoûtement ezo battre plein. Pourquoi? Pour nous permettre diable à sa misala naï. Objectif to pose mo ineza nini. Akende ye moko te na moto, il faut que na yo, il faut que na ngai. Yango moni kanda cause ya kanda wana. Aye na akiti na se. A multiplier ba stratégie ya forme nyonso. Ba benga ke le rusé. Aza expert na ruse. Ruse lingelo banini, ruse lingelo ba mayele me ya mabe. Aza expert na ruse. A multiplier ba stratégie na ya ndenga ko sakana te. De soko za fort en esprit te. Soko za na bo sosolité o lekana. Et parmi ba stratégie diable a multiplier, azoko utiliser mibali, azoko utiliser basi, o bazo benga na komba ba soi-disant ba prophète. Po na nini po ba sa misala. Bandeko, si ja lelo eza sensible, et na lingo pesa en litoyo. Nazala en habitude à oloba malembe. Pour na ko faire comprendre ba na nzambe. Mais bon, constater que na oloba malembe te lelo, nazoloba na moi lo kito. Oui, et ça pour t'éveiller mon frère, pour t'éveiller ma sœur. Et nazana pasi na motema, nazana kanda en même temps. Bien aimé, pourquoi? Je vais m'expliquer. Vous savez, chaque fois na la vidéo à Toli, na lobara but to objectif, il y a sujet auto memeli, auto ekolobela. Ok? Et bandeko na pasi na motema, na kanda en même temps. Pourquoi pasi, pourquoi kanda? Parce que musala et sala ne kulusu. Et belé ba réaliser en te ton dimela yesu to sambelaka mais ba te belé ba réaliser te combien sacrifice wana ezala motuya et belé ba yeba en te yango moni lelo bana nzambe belé
sakana na vie chrétienne na bango, sakana na foi na bango, po bayebi te. Motuya o Yesu afuta na ekulusu. Makomi ezoloba akenda ko comparaître na tribunal. Eza neti mutu moko boye abomi mutu. Yo bomi mutu. Osali mbeba mo il faut ba condamner à mort. Oui, c'était ça en fait. Mais ye andimi azwa place na yo po ba quitter yo. To réaliser ango te, hein? To réaliser ango te. Jésus a payé cher. Et sacrifice à croix ezala lor sakana ango te. Kapo am na yo bika po am na ngebika. Et de même que Nzambe, de même que Yesu avisera am na yo po obika, de même Satan n'a pas visera am na yo po bunga nzela. Yango moni mwana na Nzambe pesanga litoyi na yo na sujet lelo. Sujet lelo na lobaki fausse doctrine, fausse prophétie, fausse révélation et tout ce que vous voulez, et faux prophète. Bandeko, pourquoi sujet haut? Avant tout temps la Bible, parce que d'habitude na récita ka ba verset na pesa tout temps na ndako, mais lelo faut tout temps la Bible. Et pourquoi to lobela sujet haut? Bandeko e na mboka moko te etonda na ba prophète loko na mboka Congo. Ezate. Ya na mboka moko te tonda na ba prophétesse ya lokuta loko na mboka Congo. Ezate. Lelo so fungoli ka net, fungoli internet wa chef prophétie, prophète songola lobi, prophète pakala. Po e batu bazo memama na van wana. Bazo memama na van wana. Lokola ba embusu be, lokola ba brebi ba komema na boucherie et baza ko yoka nyonso, il gobe tout, tellement les gens ne lisent pas la Bible, tellement les gens n'ont pas le temps yako build up relationship na ye na Nzambe. Les gens ne prient plus, batu balukasu Nzambe te, bakoma olukela bango Nzambe. Mutazo tina mbongo na Congo bakotele mabondeli. Et pourtant Bible zoloba kota na chambre buka mabolongo, bondela ton père qui est dans les lieux secrets. Bien aimé, ça fait mal, hein? Et ça passe. Mais on a vu que Nzamba osunga biso. Batu bazo gobe nyonso. Tellement les gens ne lisent plus la Bible. Comment expliquer? Yo ke noko tuna mutu. Yo ke noko tuna prophète. Est-ce que songolo aza bien? Est-ce que pakalaza malamu? Est-ce que pasteur so? Qu'est-ce qui te fait croire ni nyango zo ndimisa yo ke mutu oyo zo tuna motuna wana nda aza ya Nzambe? Ka po yo ko betelo lisolo ndoto alotaki. Car po yo ko yebiso likambo ya prophétie. Bandeko, tozo vivre ba temps moko difficile. O makomi ezo kebisa biso. Yesu aoloba. Faites très attention. Na mikolo suka. Ba faux prophète ba kobima. Zoata ko méditer Matthieu 24. Ba faux prophète ba oloba plusieurs. Ba Bible dit plusieurs. Plusieurs eza la moitié te. Plusieurs eza ndambu te. Plusieurs eza mokete. Plusieurs lingelo ba majorité. Bible zoloba plusieurs. Ba komema manavan wana. Au point même bah élus bah kozala séduit. Bien aimé, aujourd'hui il y a des élus qui sont séduits. Il y a même de ceux qui servaient Dieu dans la vérité. Mais bah bunginze là pourquoi? Bah lundi antéchrist. Bah lundi va on a bien aimé Satan a ça la rappel miracle. Satan a ça la rappel miracle ma commis ezolo bayango. A ça la rappel miracle. Et aujourd'hui bah tu na sima ba miracle wana. Yaya, milimu mai e prophétisaka pe soko yebaka te. Ba sirène ba prophétisaka. Omoni nengo zawana. E dingwe ka moko akatier to yebi. Soke lukai. Oyebi sasa lo consultation prophétique a osalango. A obetelo à venir na yo. Ako yebisa yo mais aza edingwe. Les amis, faisons très attention. Mais malheureusement, en voûtement est tellement makasi. Ba tu ba comprendre te. Bato ba comprendre te na pasi na motema na ana kanda même temps. Totangi makomi na Nzambe bandeko avant na lobebele na yebi ke na loba mingi. Totangi makomi na Nzambe excusez-moi bozo ka ndenge nazo loba grippe ebeti ngai ngongo eza bien te mais neti na pona cause Nzambe on n'a pas le choix, il faut to sala yango. Totangi makomi Zwa Bible na yo yaya, zwa Bible no bisiko zali. Toza un livre à 1 Jean. Toza un livre à 1 Jean.
1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean 4. 1 Jean 4. Jean te mais 1 Jean. Donc, aussi, si Nouveau Testament, nous sommes kota souka, juste avant Apocalypse. Voilà. 1 Jean. Fungola 1 Jean, chapitre 4. Verset 1. Makomi le Bible. Bien-aimé, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Balobi boy, na Louis II balobi, n'accordez pas foi à tout esprit. Elinge lo banini. Bondi mabindi melate, bondi manion sote, bondi mamolimo nyon sote, mutu nyon so azoloba, bondi makate. Balobi éprouver les esprits. Éprouver veut dire tester. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien aimé, éprouver veut dire tester. Awa, ko tester wana, ko tamize, ko luka ko yeba, molimo soki eza ya nzambe to ya nzambe te, eza na misu makasi te, eza na Jack Daniel te. Nde bato mosusu lelo bakanisaki non nga na yanke nga de fois te nga basakana na nga te nga moni ba pasteur wana nga bakolekela nga esprit te nga nakenda bamama ba église wana te nga baventire wana si omeli ou bien ole soki nini ovandi ozwi makolo okangisi ozotala YouTube ozosala bafikofi olobi o modele na monelake oyo lokola azana mwana moke ya ba jeune bazami ba aventurer o tato azana suki ya pembe net na yoka mukomusuta ndeko mo azoloba nanga abi nga ba prophète nyonso ba se à 50 ans moi ba mikolo non c'est pas ça mutu muso ko zape na 70 ans mazandoki mutu muso ko zape na 60 ans faux prophète eza ma mambula te eza pe na apparence te makomi ezoloba na livre toujours à Corinthiens, je crois dans 2 Corinthiens, qu'il n'est pas étonnant que le diable se déguise en ange de lumière et se ministre de justice. Le déguisement, c'est quoi? Le déguisement ezali mwindu. Eloko ya mwindu yo omona ngo tango zotala ngo omona ngo pembe. Eza mwindu, mais yo tango otala ngo omona pembe ba déguiser yango. Ba pesa ngo forme mususu ebimisi image o eza ya yango te original nango, c'est ça le déguisement. Et le diable est un fort déguisement. Balobi boy, a se déguiser en ange de lumière. Pe ba ministre na a ministre de justice. Bien aimé, Satan aza expert na matière wana. Tozo vivre temps ya blena ivre. O yeso apesaka lisese. Moloni moko ake kolona. Tango aloni, na butu tango balali, moyini aye, ye pa loni ivre. Na tongo tango balamuki. Mais maître biso olona ki mbuma enkona o te balobi oui. Effectivement, moyini mutu aye kosala ngo na butu. Sikoyo, ivre na ble bandeko ezala ndenge moko. Ivre na ble ekokana. Différence nango ezalaka. Ivre ezala na banzube. Tango ekoli ezala na banzube. Et objectif ya banzube ane ezala ko étouffer ble. Sikoyo, kotala ngo na misubwe, il faut zala kaka muto yebi yango. Po eba ko différencier yango. So ebi yango to eba différencier yango te. Oyebo différencier yango te. Bandeko to vivre ta ya blena ivre. Mabena malamu ezo cohabiter. Bafona ba vrai, baza place moko, bazo ko la place moko. Sikoyo, il te faut le discernement. Po oyeba ke o ana nzambe, o aza ya nzambe te. Et discernement ezala eloko ya miswa bomoto boyete. Eza eloko ka te boye kaka oko comprendre ke o ya malamu o ya mabe. Nde pasi na biso lelo. Bandeko, ebele babungi nzela. Ebele ba désorienté bango. Ebele ba détourné bango. Nde pasi na motema na nga yango wana. Yango moni. Nzamba sali grâce. Lelo oyo. Na bonzambe na ye. Apesi ba voies et moyens oyo. Peuple de Dieu. Ba meka ozala quand même qu'on instruit. Malheureusement, Bible zoloba. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Plusieurs y entrent.
ekuke ya monene komema bato na libunga nde bato bakokota. Mais oya muke ekuke ya sacrifice ya consécration ebele te bakokota ngo. Bato baolo basolo malheureusement ebele te bazoyoka bango. Mais bato alokuta nde bato oyo bato bazokolanda. Pona nini? Po to vivre tango suka. Makomi ezoloba na tango suka. Les hommes auront la démangeaison mukusa. Ya koyoka makambo oyo kosepelisa bango. Et non oyo kosunga bango. Bo pesa ba dimite bo pesa bo fante ye wana mosel na nzambe bo bimba na église wana bo kino bo vanda na bandaku wana nyonso po anini po ba boma milimo nde bato ba obetela maboko bango wana. Mais bato ba ote ya solo muke ba koyoka bango. Balobi na biso na verset te utu kotanga, n'accordez pas foi à tout esprit mais discernez. C'est quoi le discernement? Ici, il s'agit du don de discernement des esprits. Il y a le discernement, il y a aussi le don de discernement des esprits. Où ils allient des choses différentes. Discernement, ils ont l'homme sous. Don de discernement, don et discernement des esprits, ils ont l'homme sous. Discernement, ils ont capacité oyo. Moutounionso. En fait, tant on a moutounionso, donc et autres qui peuvent en être chrétiens, il y a ceux qui ont chrétien, mais ils peuvent avoir ce discernement-là. Ils ont donc oyo, ils ont capacité, s'il faut dire ça, donc des capacités où se développent par la sagesse, de ce quelque chose d'intuition. Tu vois un peu. Et par la sagesse, par l'intelligence, c'est ça, bateau bazata maël et belé, la sagesse, mingi mikolo. Par rapport à l'expérience, il peut avoir ce discernement-là. Il va ça pas mal de choses. Vous voyez? Mais le discernement des esprits, ils ont capacité, oyo, moli mon nzamba pe sara mutu. Donc c'est un don. O nzamba pe sara mutu. Pour mutu ko détecter source, il y a esprit, o ezo ko animer et loko songolo pakala. To mutu songolo pakala. Oui, c'est ça. Et c'est pas donné à tout le monde. Et ça donc oyo et se développaka tant bazo ko exercer yango. Et ko exercer yango na nini? Ko exercer yango et na vie à bonzambe par la méditation, par la prière, par la consécration, par l'intimité avec Dieu parce que eza donc o eza vraiment rare na ba église na biso. Ce qui eza donc o ba chrétien nyonso bazala na ngo bandeko o nyonso to ko biko to ngato bikango te. Et c'est quelque chose dont tu as besoin, mon frère. Et c'est l'eau aux en besoin, ma sœur. Malheureusement, et belete bazan a don oyo. Malheureusement, na ba église na biso to na carence a don oyo. Yango bomoni lelo na ba église na biso tozo mona nyonso. Congo, mboka ba prophète kili. Moutou sora lali a lotindo to aye a kopé sa soi-disant message aux prophètes, aux prophétesses. On peut avoir les dons de la prophétie, mais cela ne te fait pas prophète. Kozala na don ya prophétie, eza eloko mosusu. Kozala na ministère prophétique, eza eloko mosusu. Lelo so mutu alali a loti eloko kokisami akomi prophète. Afungoli plateforme na ye, neti ndenge na fungoli chaîne MDGD TV. Et na kombo ya kopesa ba message et misu ba ke plus loin so lotaki ozwaki message omonaki eloko moko songolo ba tie numéro ozwi ka ko sali voice otindi bango ba kozwa ba tie yango sans discerner donc pour na kolakisa ke misala ya satane ko salema tel que je suis là to tel que tu es là mbunzo mutu mo bo sepela na ngote kando zola na bo mwana mwasi modèle na maneti na yo en tout cas a sepelisa ngata mokete. Au suite téléphone au sali voice. Allô maman songolo, maman prophétesse songolo parce que mingi ezaba na basi mingi ba mbiku di mingi et c'est plus les femmes. Maman prophétesse na lotaki mwana mwasi wana terre na maneti tala mamna moni tala mamna moni tala mamna moni nzamba la kisinga pona e toi otindi
tango ya kozongo pa tie na chaîne bato baye baye kotala ebo mona ba commentaire ozana amen alléluia effectivement nga pe na monaki ye nga pe na lotaki ye bandeko tozokende wapi et les gens acclament de telles bêtises bandeko Kongo mboka ba prophète kili déjà les mboka moko c'est parmi les pays les plus pauvres du monde conjoncture en mboka va mal il y a des réalités oyo ekoki kokomisa mutu nyonso et bato bazwaka tante ya ko réfléchir sur ça bato bazwaka tango ça ba projection te pourquoi ça biso nso toyoki ka nyonso tondimaka toke to avale lelo oyo bato bazoko kotia ba drink na bandenga ba makambo ebele neti babombe tokomona babombe mutu sopa ameli bombe so bamelaka yango nayebi te soki bainjecte yango nayebi te parce que nayoki paraître eza poussière ebimaka na batio d'échappement apparemment esalaka bakuti imaginez bandeko kuti ya bombe ezozwa mutu ya kotelema olali mutu ya kotelema azotambola na nzela mais kuti ekangi ya bombe atikali pendant 30 à 45 minutes aobouge te ata masasi ezobeta azoyoka te kuti imagine kuti wana so ekangaki yo na mbeto ozotambola me kuti ezwi yo otelemi otikali gambala nde bayanke balobaka pendant 45 minutes siko kuti ya bongo so ezwi yo likolo ya mbeto okola na 72 heures olamuka te et omona mutu tellement ba problème eleki ye ameli soki nini ale soki nini alali na ye alekani pendant 2-3 jours aolamuka boye oh non nakufaki nauti lifelo nauti lola nzamba tambusi ngai namoni songolo namoni pakala et les gens acceptent de telles bêtises bandeko faites très attention na bato bakufaka basekwaka malheureusement tellement bato batanga la Bible te makomi ezolakisa biso bachrétien abere à chaque fois bapôtre bakotala ils avaient l'habitude de consulter les écritures pour savoir que mambazo loba soki eza na makomi les amis nabenga yango constitution ya bana nzambe bandeko mboka nyonso ezalaka na constitution ezalaka na mibeko nango etambolaka nango mwana nzambe nyonso esengeli atambusama kolandisama na makomi na nzambe mais comment les gens peuvent vraiment mutu akoloba na bino makambo eza na Bible te eza na ni mutu ni mokila et vous acceptez comme ça nini yango toyoka te nini yango toyebi te mpona ndeko Marie Misambo ndeko akufa ça fait ce qui 7 ans nini toyoka te nini toyebi te bandeko oya ya aloba boye mais finalement ezalaka nini bolukaka nini bolingaka nini akufa kenda tout ce que vous pouvez dire akufa kenda les amis ne fils que respect pour na wei makomi ko senga na biso nous devons respecter les morts mémoire à mutu akufa kenda quand même ce respect là mais comment vous pouvez venir bosala ka émission na kombo mutu wei mutu akenda kufa bokanisa ta famille na ye bokanisa ta bana na ye croyez-vous que soka azalaki ndeko na bino bokozwa c'est luxe là ya koya liboso ba caméra ya koloba n'importe quoi na kombo wei vraiment bandeko bato bakufaka basekwaka bato bakendaka na balifelo soki na balola je ne sais moi nayebi te bamakambo bato bakozwango wapi et les gens acceptent les gens acclament de telles bêtises de telles sottises bien aimé wana ezaki juste introduction moke totangi 1 Jean 4 verset 1 baloba na biso to discerner tondima nyonso te tondima mutu nyonso te mais to discerner balobi te oboya balobi te pe ondima mais prends le temps de discerner discernement nde na ute koloba eza eloko te otalika ka ndenge ozokanisa ndenge ozomondela non c'est un don le discernement des esprits c'est un don oyo eza epa bato nyonso te c'est un don oyo exercice nango to manifestation nango ezalaka na ba exigence ebele yo osambelaka te yo Bible otangaka te otanga Bible kaso passer alobi to fungola Bible
Yo ko sambela okotaka ba prière en ligne. Mais yo moko ozwa 30 minutes au fuka mo luka nzambe, tu n'as pas ce temps-là. Parce qu'il faut okende musala, parce qu'il faut kipe bana, parce qu'il faut. Comment est-ce que c'est donc va se donc ane ko sala kati na yo? Comment est-ce que okorape ko yoka mongongo nzambe? O batu bako yaba ko kosaka yo kaka. Oko ndimaka, makamba lokuta, vous gobe, wako lobaboy, vous gobe, wako vous combien bande konangai? Et puis ça melika ba pasteur te. Et puis ça melika ba prophétesse te. Et puis ça meli mwana na nzambe nyonso. Bien aimé, moi qui vous parle, nazalaki un jour né de nouveau, bébé spirituel. Malamo na koma ine na komi lelote. Tellement posa ane zalaki. Place pose zalaka. Nzamba salaka. Et là, on se so lukiango ozwango. Nazali na posa expérience na nzambe. Nazali na posa na yeba nzambe. Nazali na posa babete na waka lisolo nzambe te. Totanga nzamba Moïse. Tobelela nzamba Eli. Mama, bakobelela pe nzambe na yo. Oyebi te? Eza likambu ya yo moko. Eza likambu ya yo. Yesu asi akufela biso ne kulusu. Rido a temple ba pasola. Tu as ozana intérêt wana. Tu as tout intérêt au lukanzambe. Bible zolo basoko luke na motema akomi monesa. Yo sambela likolo. La prière est une affaire sérieuse. Tu dois être conséquent envers toi-même. Tant ozo lukanzambe. Azanzambe quand même après tout azanzambe. Oko sala ngona ba façon te nenge soko ngota la maboke. Sala soki nini, les gens prient n'importe comment, les gens font n'importe quoi pendant la prière, et oyo nzambe ndenge nini. Oyo nzambe ndenge nini. Nzamba koloba na yo o capter ndenge nini. O capter ndenge nini. Il est esprit et il parle dans notre esprit et tu dois être disposé pour ça. Malheureusement les gens n'ont pas le temps pour Dieu. Batouba na temps pour nzambe te. Baza plus on a rolanda ba n'importe quoi et Satan a yebi et c'est parmi les stratégies qu'il a multipliées qu'il a mises en place pour la koya ko désorienter batou. Azo viser foi na yo, âme na yo, et l'on mususu te. Balobi discerner les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Mon frère, ma sœur, eza mutu nyonso te oya ko betelo lisolo nzambe ndaza ya nzambe. Makomi ezoloba na tango asuka. Ebele bakoloba na ye. Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Tobenga na milimo mabe. Topesa ki ba prophétie. Mais je leur répondrai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Par là, tu comprends que parmi ceux qui donnent des prophéties, qui font des miracles, et belé baza ya nzambe te. Siko yo mwana nzambe, ole ozwa temps ya koluka ko comprendre makambo yo malheureusement pour toi. Est-ce que oyebi ke ozo courir danger? Est-ce que oyebi ke ozo courir risque? Parce que finalité ma nyonso eza liwande onangai. Finalité ma nyonso eza enlèvement. Lelo ata enlèvement ye salemite me liwe koya. Siko tant okufa vie souki wanate, ok nous rendre compte par rapport à nengo vivant na sena moi, par rapport à mambo yokaki, par rapport à mambo salaki, par rapport parce que bato nyoso baso pesa ba information, baso ko communiquer batu ba makambo moko songolo pakala. O ezo mema batu na balolenge moko pe ya ko vivre. Vous voyez un peu. Et ces choses-là, elles sont tellement dangereuses que ceux qui sont dans nzela ya mabe et au détruire yo. Et au détruire yo. Yango Bible zoloba, n'accordez pas foi à tout esprit, mais discernez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 16. À partir à verset 16. Yaya fongo la Bible tanga. Et aux amala moto tangango, bien que le temps nous fait défaut, mais et aux ala bientôt tanga, bandeko po ba nzambe to comprendre. Yaya nazoya. Peut-être jusque là, et aux hommes nazo yande konangai eza important surtout pour la mwana na nzambe, surtout pour la mwana na nzambe. Acte 16 verset 16 Bible zolo baboye
Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle s'est mise à nous suivre, Paul, et nous écrier, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. Ha! Bandeko, to ebi lisolo o. Paul a otambola. Na bandeko musu ba apôtre mususu. Ezana mwa si moko azaki na molimo ya python, molimo ya divination. Azako belela bango, Bible lobi plusieurs fois. Donc asalango pendant temps mikolo ebele. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Abando kosate, abandaki kokosate. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Too much. Too much. Et moment Paul a dit non, finalement. Et oui, effectivement, nous sommes des serviteurs de Dieu. Si ko répéta, ngoya nini. Molimo discernement et sali. A comprendre des molimo nanzambe te a pameli yango. Bandeko, totanga Bible. Totanga Bible. Tosuka kaka. Oka likolo. Close the door. Likolo. Et molimo python, Paul a benganaki, Paul a pamelaki, close the door. Paul a benganaki, Paul a pamelaki. Tout n'a raté le pourquoi. Balaki si biso moi chose na molimo python, il y a divination. En quelque sorte, toloba prophétie. Molimo parce que parce que lelo koma bongo. Somme ta lobili kambo salemi prophétie. Et les gens ne savent même pas différencier na don ya parole à connaissance, na don ya prophétie. Muto beti li solo ma moleka 5 à 4 ans passé, balobi prophète a prophétisé qui c'est ça. Pour nini parce que batu bali ko tanga Bible te, batu bali ko sambela te, batu bali ko zala enseigner te. Soko lobi enseignement na église bana na nzambe bakoya te. Mais soko lobi tozokota maboneli pona koluka mabala na mabota na misala boka église etondi. C'est pas mauvais, mais enseignement de mtu ekolisa yo. Prédication ekolisa raté. C'est l'enseignement qui fait grandir. Il faut pas enseigner yo, comprendre, mais les gens ne veulent pas ça. Batu balima likolo et pourtant c'est très dangereux. Faisons des analyses. Moi la moi chose na molimo python. Moi la moi ça no lo ba mamba solo. Alo ba mamba solo, alo bi ba sel na nzambe. D'accord, molimo python, mais Paul alo ba mamba solo. Bon ce ko bengane poani. Est-ce que ya kosi akosite? Alo ba mamba solo Paul. Tika molimo bato akosite. Pourquoi Paul a pas melaki molimo o? C'est simplement parce que vérité nyonso ebima na monoko ya diable. To ya Satan ezala mensonge. Pourquoi mensonge? Parce que vérité, objectif à vérité ezala couper sa solution. Tant que ça zoloba, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc nazan zela autant aux Olanda, aux abosolo et memona bon moi. Mais par contre chez les diables c'est pas le cas. Alors le banou ma soi-disant ya solo, mais sous kalango ezala destruction. Yango moni, vérité bimana monoko Satan ezala vérité te. C'était ça la raison où Paul a pas melaki molimo wana bimisaki yango abengana ki yango. Et Bible est clair, balobi boye. Bakolo molimo wana bazalaki na ba gain, ba profit moko na sima ya esprit wana. Donc en d'autres termes, place molimo python ezoko sala, ba gain ezali. Bino bomona ka batu mo baso ko pesa bino ba prophétie. Bino bomona batu mo baso ko pesa bino ba message attend de la fin. Bino bo ka batu mo ko mama songola lobaki. Papa son prophète songola lobaki. Boyebite eloko ni ba viser. Vous savez quoi? Le diable est risé et il est malin. Alors lobano di makambo. Nef ya solo, moko alokuta ka moko na yango mto oboma yo. Ka moko na yango mto détruire yo. Parce que Satan a zamto confusion. Un faux prophète, une fausse prophétesse. Tango azaro lobano makambo. Akobiso ma mpère solo. Na famille na yo likambo songolo pakala. Effectivement, apesio soit disant ba orientation na ba directive. Nde bilo obomiso yangwana. Et l'obi o se retrouver dans l'enfer.
Peut-être je peux te choquer, mais avec l'état Zwata Kolandanga na ko expliquer yo comment on s'est retrouvé en enfer. Bosolo nyonso bimana munoko Satan ezalaka solo te. Parce que souka nango oza ko détruire. Makomi zoloba. Jean 10:10. Le voleur ne veut que pour dérober, détruire et égorger. Aola ki so lo musu na gauche. Mais na droite a bombeli ombeli. Aola ki so lo musu na droite. Na gauche a bombe. Bande konangai. Lelo oto komona ba prophète. Lelo oto komona ba sali na Nzambe. Ba ko sala miracle effectivement. Il y a ba miracle fabriqué ezali. Ba miracle pe ya ba miracle solo ezali. Moi si pas concevoir à beau type. Mais boyebi basu bisika banana ba outa. Et boyebi après avoir prophète à lokuta ko bonde la pona yo yoko bika. Soi-disant. Oyebi na sima ya lobi kona to échange nini yango basali na guérison soi-disant o ba pesio. Oyebi te. Discernement des esprits. Mon frère, ma soeur, soit tant qu'on l'andangaï. S'abonner à MDGD TV. Partagez ça la large division de Zamorapambolayo. Parce que la chaîne Oyo est yé pour nous kango la milimo. Parce que la chaîne Oyo, Nzambe a permettre, toi à pesinzela bandeko, to ya poto sunga ba na Nzambe. Je parle de discernement des esprits. Maman, yo landaka prophète. Yo landaka prophétesse. Aya ko pesa bino soi-disant ba message. Et ba tu bazo zwata même pas ko vérifier ba makambo ba ko loba na bango. Ah, eza passé hein. Bien aimé année passée na 2000. Tango pandémie ezo sala rage. Tango ba sali après lockdown déconfiné tout ça. Je crois que c'était vers, je sais pas, août, comme ça, septembre. Août boye, moko, il y a un frère, un jeune frère, très beau. Et d'où, à son peu sa message, il y a jour, il y a ténèbres. Oh yo, tozo kalisole zo betama, parce que ça m'a solé, betama lelote. Oh, 3 jours à mon lili, 3 jours à mon lili, jour moko à mon lili. Bademo bako bima bako sala batu mabe so bomoni molilo abo mikangina na kata bandaku bobima te et les gens croient à tous ces bêtises. C'est triste hein, c'est triste et regrettable. Ndeko wana kenda plus loin apesa même na date o Nzamba pesa ki apesa date bamisu bazo tatone hein baolo bakaka te année songolo moi ebité jour pardon date a évité mususu pe alobi angoka vague Nzamba lakisa ngai eza kala te mais apesi précision te. Ses frères a donné la date. Malheureusement la kanga komba chaîne était na ça qui est rare vraiment. Fait la kanga komba chaîne. Tellement ils avaient bleu mot personnellement na ki paraté hein. Nathalie kana seki. De quoi on appelle ça na date précise s'il vous plaît. Apesi na moi. Et les gens bazo lo baba mais en plus ça m'a repéré sa message en pleurant s'il vous plaît. Ma ami sozo bima. Répondez-vous. Bandeko, faites très attention à votre message bazo là. Faites très attention. Encore qu'on se contenir, t'es soi-disant bimele. Les amis, ce que j'ai vu. Répondez. Faites très attention. Il se déguise en ange de lumière, dit la Bible. Et ces ministres de justice, les enfants de Banana Nzambe, nazo bondela na kombo na Yesu yo zola nanga, voile ko ya na misu, mato efungwa mayo nom de Jésus. Obima, na kati ya molili wana, na kati ya libulu wana na kombo na Yesu. Et bato bazolo baba gloire à Jésus. Et pourtant ba ndoki, bazo ko envoûter bato, ba na objectif pour ba détruire, ba désorienter ba na Nzambe. C'est ça le diable. Après sa date précédente en le cas ni ata molili ni ata éclipse à pamba parce que na éclipse moi molili ba minute sur la seconde ça le matin ni éclipse ça le matin mais batu ba beta maboko botoni sa ba provision na bandaku nzalezo ya mususu alobi ko bandana ba décembre awa pona ni po abike na décembre période ba fête wana ba shop ba basili sara biloko et puis voilà pona kota bat ko banga décembre yango esili presque
Nga outi na shop il y a pas longtemps biloko plein. Eza kaka ndenge ezala. Bien aimé, le discernement des esprits. Mambo ba oloba misusu ekozala pe ya solo. Mais euta na monoko nani? Mais malheureusement, on a tenté, il y a qu'on discerner. Les gens gobent tout. Les gens prennent. Eh, ma soeur m'a appelé. Vous en avez compte à eBay. Sombelangaï. Certainement, on a un message. Na pêche mbote yaya. Sombelangaï ba gaz. Ba boutige à gaz. Il y a mike ba boutige à gaz. Na sommeil réchaud à gaz. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, il faut que stocker on en a. Faut bomba parce que molili ezoya banzala ezoya une année faut que tia provision na ndako faut bomba biloko na bakave et les amis excusez-moi et na douté na ba prophétie te hein na uta oloba mara mosusu rozala solo mais faut faire très attention et ça il y a de ces choses là qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Il y a de ces choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. La Bible parle, c'est vrai, nous vivons des temps difficiles. Rien que Bamambo, tozo mona oyo, 10, 15 ans, 20 ans passés, ça l'a raté, hein? Déjà, ils ont annoncé quelque chose. Ok? Il faut avertir Bisso. Parce que ma commune zoloba, que si nous avons la personne qui lit doit faire attention. En d'autres termes, il faut se regarder. Il faut comprendre, tant nini otoza, et puis oye ma position nini ozwa. Parce que lelo tout comme l'objet soit kozonga. Vous avez constaté ma mort subite. Est-ce que les gens mouraient comme ça avant? Les réseaux sociaux et kabandika lelotin, Facebook existait déjà. 10 ans, ils allaient déjà. Mais est-ce que vous constatez que beaucoup font un peu trop? Surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Normal, et un message. N'habitez ceux qui ont le roté. Vous voyez un peu tout ça, il faut alerter Bisso. Il faut alerter Bisso. Oui, bon comprendre. Peut-être que nous sommes non, nous sommes roté. Et nous sommes harmonieux sauté, si je peux dire. La famine ou encore les famines au pluriel, Jésus en a parlé. Il y a sur le bela banzala bitumba baguerre tangasuka. Bandeko. Et y a un biloko mususu o bazoloba et au salema kate tant qu'enlèvement salema na monte. Mama solo ba obeta on a ba molili so ekota 3 jours ba demo ba obima na mokili. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quel est ce Dieu? Nzambo wa pa kotinda bana na ye na merci à ça aotika bana na merci à Satan karaboye pendant qu'il y a des gens qui craignent Dieu, pendant qu'il y a des gens qui ont accepté de donner leur vie à Christ, de consacrer leur vie à Jésus. C'est privant à tout ce qui est de ce monde pour plaire à Dieu et Dieu va les laisser comme ça. Oh, ya molili yango, toyebi mukolote, toyebi telorote, donc na bimi na ke supermarché et na soso ngarabe boum molili pa ba demo ba bimeli ngapo ba na obomera. Quel est ce Dieu? Et les gens croient. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, il faut que ça va provision, il faut que bon babilo kwana. C'est quoi la question que je me suis posée? Les amis, vous savez, moi, il faut être intelligent. Ah, Nganzambe. Ah, God, please. Il faut somba bamai. Il faut. Yango, ba source ko kauka. Ba maman bo pesi ba prophétie, ceux qui ba message sur ba nini. Il faut que bon bamai. Ba source ko kauka na zo tuna parce que ba mayo to melao e uta na ba bibale, e uta na ba bisika. Oh, bibale kauka te bande ko mutakela ngo eza nzambe pona ni poto se vivante ayebi. Que ça maille mouton vivre été. Ce qu'on va mal comme ça biso to stocker na banda ko ba source ko kauka et puis na poto je sais pas to tchaba tono lokola na kisasa poto stocker to tchaba tono ba 200 litres to tchango to bomba en place nini to bomba ngo wapi ba source bibale ko kauka rivetem sur ko kauka to ba maille bisika ba maille remele uta na zo tuna e bo tunela nga ba mama ba ko pesa ba prophétie ma bibale na ba mazibe ko kauka poto bomba ba maille na bandaku. Yango molili yango tant bolobi ke je sais pas ba gaz ba réchaud aux endroits banda ko sala sous-souté pour ba soma ba gaz ba réchaud ba gaz et puis ba boutique je suis pendant molili ba ko pelisse la bilo yango. Les amis, à un moment il faut être intelligent hein? Il y a des nzambe na ngai vraiment ba ko mema ba to lokola ba meme na boucherie. Les gens croient, les gens gobent, les gens acceptent tout.
ba boutige ya ba gaz sili na ba store. Mindele bato ba mesana okene ba camping bandeko. Bato ba comprendre te moment ba bilo. Mais qu'est-ce qui se passe biloko sili boy pona nini? Parce que bato ba prophétie, ba si ba pesi ba prophétie ba ke ko kongola ko ah franchement vraiment c'est compliqué hein ces choses. C'est compliqué. C'est compliqué. Aïe 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 aïe. Ça fait mal hein et ça a passé. Bandeko au nom de la prophétie. Au nom de ainsi dit l'Éternel. Au nom de Dieu m'a dit. Combien de vies est détruites. Batu boni bakoti basa mabele. Bana boni bakufi. Na ba prophétie ya bakindoki. Eza na moko mususu na Facebook awa. Batu bako landa bizarrement batu bako senga pe ba numéro ko kanga bandoki na ndenga osakana te. Comment une personne, moi c'est un foyer na ye, na mobali, c'est vrai, il y a des réalités qui se passent dans des familles, hein? Surtout spirituellement, il y a des choses qui se font. Hein? Mais comment un soi-disant prophète peut venir exposer via Batouboye, moi, na soy maman soi-disant, alala na moi na mobali né à 6 ans. Mais c'est quoi ça? Croyez-vous que l'ibal existe, continue? Croyez-vous que ata mobali na lobeli sa famille na yeba ko accepter batika moi si wana? Et bizarrement ba opesa mutu prophétie bazo yebisa ye bana no nyonso misato ba okufa. Et azon dima amen. Prophétise prophète. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Toza wapi tozo kende wapi? Et bat ba obeta maboko bazo osenga numéro un tel prophète. Ah franchement, na ebité, je sais pas, na ebité na lobanine. Effectivement, nous vivons les temps de la fin. Bandekobo la mouka. Oh là là, au nom de la prophétie, au nom de Dieu a dit, bako sakana na basi, mabale ko kufa. Et la Bible est claire à ce sujet en disant, bako capturer ba âme, ba femme faible, topé ba âme faible. Oh, bako se livrer na bango na volupté. Tellement bat batanga a Bible était. Bako batangele prophète a tangele verset moko. A interpréter les nandenga lokuta ya mabe et atamboli na ye. Soki kutu mobeko à l'état ezo condamné ko bimana mwasi libala to na mobala libala. Combien Bible? Et Bible zolo banabiso nous parle sur la condamne l'adultère. Mais comment expliquer toi une femme mariée, un soi-disant prophète, alobi pour la délivrance na yo, je dois coucher avec toi. Pendant qu'il est écrit que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu et tu te laisses comme ça. Les âmes faibles, les esprits faibles. Tout ça, envoûtement. Envoûtement, ils ont place. Bandeko bako kosa batu na ba prophétie. Bako kosa batu na ba message. Et batu bazoko ndima, batu bazoko accepter. La Bible dit, ils auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Qu'est-ce que cela veut dire? Boromona mutu, à côté ya bino repentance, mais yemoko aza repentité, yemoko ana misala butu. Balobi, ils auront l'apparence de la piété. Ozomona mutu azu ki tamba la kangi. Ozomona mutu alati bizarre, parce que le message ils ont véhiculé mo kilmumba yango na dépouillement. Dépouillement et dépouillement on va interpréter en gros kolata babiloko matoite kolata babijute kocha make-up te sou qu'il faut ozipa yango, c'est ça le dépouillement. On va côté abatu et les gens acceptent, c'est ça le dépouillement franchement. Et le kola moni mutu moko yel liboso ya caméra asui ki tamba la kangi et longi mafuta huile pour la nini il faut la naturel nzamba lingi ndengwana na roba mulai très bizarre. Yewana prophétesse, yewana mosali na nzambe, mon peuple périt faute de connaissances. Mandera babo sheke. Je prie au nom de Jésus, toi qui au son de ma voix, que le voile tombe de tes yeux. Je prie au nom de Jésus, toi qui au son de ma voix, je sais pas, bouchon ce qui nini oh tana matoi po o sosolate e kwe na kombo na Yesu. Bien-aimé, je parle avec l'esprit de Dieu et je prie au nom de Jésus, toi qui au son de ma voix, nzamba fungolo misu.
Les dépouillements, soi-disant. Les dépouillements, des messages ils ont véhiculé Mikolo. Les dépouillements. Ba fausse révélation. Ba fausse doctrine. Au Bible, zolobela ko yana tangwa suko. Ba doctrine ya ba démon. Ba so ko imposer batu. Ba makambo nzamba tindite. Bien-aimé, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. C'est Dieu qui l'a créé. Les enfants d'Israël en sortant de l'Égypte. Pour battre un tabernacle. Nzamba ebisi Moïse loba na bango. Ba ya na biloko na bango ya motu ya précieux. Ba matière première. Pour batongela ndako nzambe. Bien-aimé, si vous lisez la Bible, les enfants d'Israël, ornements. C'est quoi les ornements? C'est quoi les ornements pour vous? Ornements, les animes. J'ai plein de versets. Oh, ornements. C'est orné, c'est quoi? Apparemment, on a aussi un problème. Hein? Il y a langue. Hein? Je ne maîtrise pas la langue de Molière. Je ne sais pas. Ceux qui n'ont pas de totanga quand même moi moqué. Et les gens ont peut-être du mal à comprendre d'autres choses. Et ils interpréter de la façon à bango. Ceux qui livrent la Bible française, ça passe tanga elingala. Tanga elingala. Tanga ki Congo. Ata ki yombe tanga. C'est quoi les ornements? Et ça ba bijoux. Et ça ba or. Et ça ba les enfants d'Israël ba bana kola tabiloko wana. Moi j'ai des versets. J'en ai plein. So autangi Ézéchiel 23, 40. Autangi Jérémie 4, 30. On parle des ornements. Il y en a plein. Il y a même pas que ça. Il y en a plein. Et les versets au basalaka allusion. Il y a kolobelake. Et Paul a lobi banabasi ba. Franchement, ça va pas. Lisons la Bible. Hein? Nous allons lire 2 Timothée 2:9. Ok? 2 Timothée 2:9. 2 Timothée 2:9. Dépouillement, le dépouillement. Kolata biloko mato ite. Kocha make-up te. Bien aimé, nazoya. Et to comme déjà na au-delà de 50 minutes, na ça la deuxième volume, uniquement pour na expliquer. Marambu ya make-up. N'expliquer. Marambu ya kolata biloko matoi. Ya kolata biloko matoi. La Bible dit ceci, 2 Timothée 2:9. Pardon, 1 Timothée 2:9, désolé. 1 Timothée 2:9, la Bible dit ceci. De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, séparent non pas des tresses ou d'or, ou de perles, ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. C'est quoi la piété? Bien aimé, ce verset veut dire ceci. Ce verset n'interdit pas aux femmes yakolata ba bijou ndenge bato bazoko interpréter yango. Verset oyo ezolakisaka ke nzambe azoviser l'intérieur na place ya extérieur. En fait, Paul dit ceci. Parce que eza na bato ebele balakisaka plus apparence. Ok? Alati eloko apparence eza bien, bozomona apparence kitoko, mais na kati eza bien te. Et c'est clair na continuité azoloba plutôt que de bonnes œuvres. En fait, une personne au motema neza bien. Une personne oyo abanga nzambe parce qu'on parle de la piété. OK? On parle de la piété, la crainte de Dieu et la totalité na yango. Mutu oyo azana bon nzambe kati na ye. Donc, en fait, on vise, c'est ce que ce verset veut dire. Bazo viser l'intérieur na place extérieure. Donc, il faut mutu kati na ye azala malamu. Et kolata libanda topeni, c'est pas ça en fait. Donc, au cause à la bien, certainement je me fais comprendre. Hein? Au cause à la extérieur, au lati ba bijou, au lati ba nini, au zongisi ba nini, au sali ba nini, mais kati na yo eza bien te. Siko awa, Paul aoloba,
et plutôt balata nde bizaleli ya malamu na place balata babiloko extérieurement. En plus na ba version mususu, parce que vous savez Bible eza na ba version ebele, yango moni ba musulman ba na raison hein. Coran eza na ba interprétation te hein. Oh Coran en anglais, Coran en français, non non non, c'est pour éviter ba dérapage belé auto mona lelo. Parce que le fait à interpréter Bible et perdant moi ba sens ebele ba makambo ebele yango moni eza moko ya ba difficulté to na lelo o ba komi ko interpréter parole de Dieu n'importe comment et pourtant rien à voir musika ba makambo bango ba oloba wana musika makambo bazoloba. Donc verset oyo so tangi na ba version mususu ba la Bible est claire. Paul a oloba je veux, c'est lui. Il était serviteur de Dieu, il avait l'esprit de Dieu. C'est pas mauvais. Mais, et ça, ici comme sous Paul à Oloba, ça clair, Alobi non pas le Seigneur, mais moi. Alobi non pas le Seigneur, mais moi. Donc, suggestion, eza eloko oyo, yé a Monique, eza malamu, et il propose ça. Tout comme, je ne dis pas que, oh non, apprendre, à ne pas prendre, non, non. Je veux que les gens puissent me comprendre, ok? Parce que, bah, tout bazala abongo, au cas où, na mamunyo so balobia pendant 1 heure de temps ya rezo eloko moko azo interpréter changer na ndenge na ye pour apesa ba explication na ndenge na ye ka pona détruire bato to ko embrouiller bato. Paul quelque part azoloba je veux que tous les hommes soient comme moi babalate. Bo pekisa pe mibali babalate. Bo pekisa mibali babalaka parce que Paul alobi ngo na Bible. Paul abalate alobi je veux que tous les hommes soient comme moi. Botanga ngote. Bo pekisa mibali babala. Bo pekisa mibali babala. Bo pekisa mibali babala. Dans le verset au alobi, je veux que les femmes balata d'une manière décente et sa proposition à ma bête. Et c'est d'ailleurs, c'est ça qui est bon parce qu'il faut apparence et la malamu. Et mutu alata, lolenge moko o ezali poli et zobetsa mabakute, ce qui est aussi une bonne chose. Mais concernant ba ornement, ce verset ne veut pas dire que basi balata ba ninité. Non. Ce verset veut simplement dire avant de se séparer na babiloko wana make sure kati na yo ezala bien. Rassure-toi que intérieur na yo eza bien. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Donc il disait au fait aux gens que extérieur eza penza yango te. Parce que ça na batu mususu ba obongisa ka libanda mena kati te. Bien aimé, lorsque la Bible nous parle de la circoncision, dans la nouvelle alliance, Paul a expliqué le comme circoncision. Alobi eza circoncision ya motema. Alobi eza circoncision ya motema eno ya libanda. Oko katsangenga tu comme oko katsangenga te, mwana moko te to mobali moko ta okende lifelo parce que basala ke circoncision te. To mona kutu mindele mingi ba kiparango te. Voyez un peu. Circoncision du cœur. On parle de la circoncision du cœur. La repentance sincère, et non pas l'extérieur. Ce qui suit, et non libanda. Et Dieu vise l'intérieur et non l'extérieur. Et les gens acceptent, les gens gobent tout ça. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. C'est Dieu qui a créé. L'or et l'argent, c'est Dieu qui a créé. La Bible parle des ornements. Les enfants d'Israël, ornements. Maman, yo quand tu Esther na Bible, soki a salaka comment on appelle ça? Pesaka mutute o ako aider par rapport ya ko bongisa kibo mwasi na ye bonzenga na ye angenga. Croyez-vous que le roi alinga azwai? Yo kanti mama yo zo kote ya batu balataka bataka biloko matete balataka ba make-up te e bakanga bitambala bazala nkubuka bazala bientôt quand Esther na Bible so abimaki la ba forme wana liboso ya service balinga babalai balinga bazwa ete botanga la Bible te ba pesaka ye ba biloko ya toilette o ezaki approprié to o esengelaki
car pour apparaître bon, pour apparaître bien. On parle des myrrhes, on parle des parfums, on parle des aromates et toutes ces choses-là. Vous croyez que ça va et Babylone, il y avait des produits qui faisaient briller. Il y avait des produits qui faisaient briller. Et puis, maman, il faut être naturel, il faut être original. Il parle ma foot à poignet. Au parle ma foot à thé. Au parle ma foot. Soit au parle ma foot à ton personnel, nous avons des anathèmes. Pourquoi? Parce que ma foot à moussa n'a pas nourrir peau. Qu'on nourrir peau. Ma foot à normal. Là, on a pas tout non, non, non. Ma foot à non. Ils ont pour nourrir peau. Il y a pour ça la bien à peau. Il parle ma foot à thé. Ce qu'on parle ma foot à poignet. Net il faut aux naturel. Il faut aux alrandi nzambe à kele la kio à salé la kio. Yes, tant nzamba akeli adana F na jardin bazana bilamba te. Botambola bolumbu, potondi mabino ke no bino no bozonga na originalité ndenge mokili ndenge tant nzamba sala mokili. Botika la bolumbu. Po nzambe tant akelaka mutu apesa mutu bilamba rolata te. Botika la bolumbu. Bien aimé, ina biso koki. Toujours continuer pour expliquer au peuple de Dieu que nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Dans le blabamambo, c'est vraiment capital. Surtout pour le biko na yo. S'il vous plaît, nazamutu. Peut-être, et l'on mona lobaki, to façon na ngai, ya rolobela, peut-être bétisio libaku. D'une manière ou d'une autre, limbisa. Mais je veux que tu puisses comprendre où est capital. Yeso koufela bato, hein. Et lelo o batu moro bwe bazoya po baleka na ko bungisa ba amwana. Croyez que Dieu est content. Non, non. Et au minorité, c'est pour sauver les âmes. Et nayebi ke nzamba obimise belé na libulu. Merci, toujours continuer message na biso. Na deuxième vidéo, nzamba pambola bino.